Merci mingi papa Roger na maloba outi koloba vraiment ezali kaka ndenge tozali kotalisa na ba peuple congolais boye bakayango ete bandeko congolais tolobaka yango tango nyonso tozali banguna na bino te tozali bandeko na bino po ete oyo biso tolobaka totalisaka bino bosolo bandeko jamais biso toya bipai na bino po toloba ete bopesa biso mbongo obie tolelelaka bino tosala boyobo non toyebi ete biso nyonso na poto ndenge tozali kovivre awa tozali kovivre na ndenge ya pasi mais tosengaka na bino kaka ete boyeba réalité ya mboka na biso makambo ndenge ezali kotambola po bomona ete lokola mboka na biso ekomi kotambola na makambo ya malamu bato mingi bakomi kolinga kodistraire bapeuple congolais po ete bamona malamu oyo ezali koleka na mboka te bamonaka kaka mabe baza koya na bainformation ya lokuta bandeko baya na bainformation ebele babanda na ba 6 millions de morts esimbi te baya na bahistoire ya koviole esimbi te baye koyela biso susu histoire ndenge nini ye le terminateur ngwanda azwaki foto ya président Joseph Kabila atie yango na nsima ya garde du corps ya Kagame montage asalaki bakanisaki ekosimba esimbi te baye koyela biso histoire o 5 chantiers ezali makambo ya lokuta bakanisaki ekosimba esimbi te nyonso tu bandeko ezali kobeta kaka poto baye na makambo ya dongo esimbi te makambo ya dongo mpe batika te balie bapeuple bambongo awa bacotisation esalama na Londres somo bandeko mais bambongo wana place ekenda eyebana te epuis po monake baya mitema mabe ata moto moko te aleka liboso ya kamera po asenga bapeuple congolais esquise base justifie mpo na nini likambo wana elekaka bongo rien pona kotalisa bino ete bakomi kozwa bapeuple lokola ndenge bazalaki komema biso na dictature ya deuxième république mais tozali koyebisa bino bandeko babolingo boyebaka yango ete bapeuple congolais il faut botiaka yango na moto bobosanaka te bapasi tomona bandeko bobosanaka te bapasi tomona deuxième république emonisi bato pasi na ndenge ya kosakana te okomona tata mosusu asalaka azali maître okotala ete maître ya école go aza koya na école okomona maître mpenza pantalon madofolo mpenza na lipapa na mawa ayebi ata ndenge nini kutu salaire ezalaka te ayaka kaka kotangisa bana okomona azali kaka kopesa baespoir ete bana basala mwa kopazo mwa mbongo po akende mpe kolesa bana na ye na ndako kokamwa lelo bazali koloba nini na Congo kuna baekole ya malonga te mais bino bozali bato moko ondire mitu na bino esalaka te boyebi teke soki bino bozali koseka bozali koloba ete tala botala kuna na Congo baekole eza te Kabila aza kosala elongo te mais bozali komifunda kaka bino moko wana bozali kolakisa biso bablessure ya deuxième république po ete soki Mobutu atongaki baekole atikaki baekola malonga wana ntango mosusu bokoki koloba ete Mobutu atikaki baekola malonga tala Kabila abebisi nyonso mais Mobutu atiki eloko te meme na bakote ya bakisele kuna okomona bazolakisa babisika lelo kutu Joseph Kabila aza mwa président moko ya malamu po ete aza kopesa priorité na presse po ete balakisa nyonso okomona kamera kote ya nseleke eza kolakisa esika bamama oyo baza komona mai pasi banini baza kolakisa po ete elobi le bakonzi babongisa ale bango bato oyo bazali ya na Londres bazwi lisolo yango ekomi ya bango botala kutu na Congo kote kuna ya bansele kuna mai eza te banini mais bozali kolakisa eloko te po wana nyonso tu ezali koloba ete donc Mobutu nde moto asala abomaki mpenza koboma yango ete Joseph Kabila ye kokuta na se na mikakatano yango nde tozali koloba ete le rais boyebaka ete biloko azali kosala na Congo en tout cas non président tala il faut kondima Joseph Kabila balobi na mokili oyo moto na moto aza na mabe na ye mais oyo Joseph Kabila il faut kondima yo so mona président nini na Congo apesi mbongo baministre na ye basala mosala après balobi ete chef mosala esili ata balobi mosala esili te mais okomona président ye moko ale akoti na vola na bato na ye bakei baza kotambola aza kotala ndenge nini misala ezali kosalama na mboka wana nyonso mpona kotalisa ete président oyo azali na susi ya mboka mais bato mosusu bazali koya mpona koloba n'importe quoi bazali koya kosala n'importe quoi kokanisa ete biso tozali bazoba ezali mawa mpe pasi bandeko babolingo bayebaka moto kolo mwana
na susi oyo azali na yango mpo na mwana na ye bayebaka mpe te oyo azali kolo mwana te na banégligence oyo akobanda kosala na mwana oyo azali pembeni na ye parce que kolo mwana azali na susi ya mwana na ye makasi babiloko ndenge tozali komona yango tozali koloba na bino ete Joseph Kabila azali mpenza congolais ya solo ya makila ya 100% po ete susi oyo Joseph Kabila azali na yango te ata kutu Mobutu bino bolobaka Mobutu boye bangwanda bazalaki na susi te na bamobutu bazalaki kutu bapeple wana mpona bango ezalaki kolobela bango eloko te yo mosi momona mokonzi nini ya mboka na mokili oyo azokoloba na basoda na ye bokende kuna bosala pillage kuna epai ya babilanga na bino bapeple na bino bilanga na bino bino mosi momona mena makambo wana na Congo Mobutu aloba yango epai ya basoldat ntango basoldat balingi batomboka mpo bakende makambo ya mbongo Mobutu alobi ete me babilanga na bino ezali kuna bokokende koluka mbongo te yango na bomonaki ete piège ya liboso oyo basoldat babimaki liboso mpe babeti bamasasi mpe bayibi babiloko ya bato bomoni mpo na koyebisa bino ete bandeko babolingo Kongo wana tomoni bamakambo ndenge na ndenge yango na tolobaki ete bandeko biso mpe bato ya Zumel Mil tokolemba te tokotombola ntango nyonso mongongo mpo na koloba tokotombola mongongo ntango nyonso mpo na koloba mpo na kotalisa wapi esika verité ezali mpe wapi esika lokuta ezali po ete tosi tomoni mingi bamonisi biso kimona meso ya mingi omoni sikoyo telema na Congo bayibi bakinya na poto babandi lisusu bamakambo na bango ya kokosa ya kosala n'importe quoi mpe ya koyiba lisusu bapeple congolais moyibi na bango nano esili te bandeko bokeba mokili oyo eza kokende na ndenge moko ya mabe po ete bapeple congolais verité ezali te baopposant bazali na lokuta ya kosakana te totalisi bino te Jimmy Mubenga congolais babomie na bapolisier kuna na Angleterre tomoni ata opposant congolais moko atelemi tomoni ata bato ya droit de l'homme mpona kotalisa ete lokuta ya baopposant congolais ezali mpasi mpe mawa